Bokota, 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 bokota la famille, bokota, bokota de partout, bokota, bokota. Balobi matière ekoti, la famille. Ce qui matière ekoti, bisope photo kota, tokota, tokota, to apretaka déjà, ba kiti na biso. Tango zo kota kawana, kota ka na mwa kiti na binyo bandeko nanga kiti surtout ezanga kate, na système kaka ya tokos, bandeko nanga matière ekoti awa. Bino moko boyebi star na biso ya munene mama Kalunga, mama Jolie Kalunga bandeko nanga matière ekoti. Matière ekoti ndenge eza boye bandeko nanga makambo ye somo. Ba comédien baza makambo. Ba comédien baza makambo la famille. Neti toza boye. Toza nanu na matanga ya papa na biso Jani Fai. Autaki kotika biso. Ebembe ezonga ki na kin. Ndenge toza bodo ebembe eza deja na kin. Le de awa nde bazokunda papa na biso. Côté mosusu la famille, tonton Jérémy P akendaki Matadi. Na Matadi wana azui mwa batuna ye, batantini Liza bazalaki kuna ba exaucer mwana ya mama Kalunga bazalaki kuna bandeko na ngana bandeko na biso mosusu oyo bajuaka mingi mingi epai ya tonton Jérémy. Komemaka ba komedia wana amemaki ba komedia bandeko na nga eye kosala kili eye kosala somo batu nyonso balobi yo toza na matanga Jérémy. Toza na matanga yo tiki nanu matanga okende Matadi na ba komedia mosusu en plus na Matadi wana bokomi kaka ba tapage na ba tapage matakita ba photo matakita ba video matakita. Donc ozata na souci te ke non ndeko na yo comédien akufi bandeko na ngai somo kandenge boyebi. Makambo na kati ya ba comédien na biso kote mosusu pe Yagabi na Ernest. Ernest alobi o Yagabi alinganga. Yagabi alobi nga jamais na koki kolinga mwana mobali wana bandeko na ngai. Makambo matakita. Côté mosusu, mama Kalunga pe aye na oyaye. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino mama Kalunga, mama Jolie Kalunga. Nini ezoleka na mama Kalunga, makamu nini esali que non. Étoile Inès TV aya kobeta masolo lelo. Bandeko na ngai. Avant tokota kuna toyebi ke tango chaque fois que tokoti saka ba video ya sika, tango tokoti saka ba video ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango toye ko sensibiliser bino la famille. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible, chaîne moko ya ba information somme. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka chaque jour ezalaka toujours bien soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso bolandaka Étoile Inès TV. Zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge kendaka. Talela pe heure. Soko moni keno, eza nango tongo. En tout cas na pete nyonso na osenga na yo kota penza olia petit déjeuner na yo. Soko moni keno, eza nango midi. En tout cas na osenga na yo kota olia repas préféré na yo s'occuper au moni que non ndenge zaboye eza nango pokwa Étoile Inès TV a osenga na yo kota penza olia soupe na yo na système kaka ya
tokos. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Bandeko nanga makambo eza ebele ya batu toyebaki tomonaki toyokaki tolandaki bandeko nanga ba resultat ya ba élection tango ebimaki wana toyebi keno mama na biso pe mama Kalunga apostilaki alingaki pe azala député provincial mais eyaki kosala keno ebele ya batu bavotaki ete yango esalaki keno azwaki na yete. Ebele ya batu basekaki ye ndenge batu basekaka na bango ebele ya batu pe bayokaki mwa mawa parce que kotala mama na biso mama Kalunga aza parmi ba comédienne na biso oyo nga moko deja na bengaka ba icône ba mama na biso ba mama moko ya 100 kilo ba mama oyo ba monaka soki opportunité eye penza na nzela na ye en tout cas akokende kozwango aza neti bashi mosusu teke bazalaka ba makambo mosusu na vie azobanga mais avec mama na biso mama Jolie Kalunga en tout cas ye penza na babiloko oyo peut-être mibali bazobanga ye penza aokende komikotisa azo meka kandenge mutu nyonso amekaka kande toyebi biso nyonso makambo ya école na ye azalaka na école na ye bandeko nanga ebele ya batu kutu baoloba nga mwasi nakendo fungola école et osimba te mais ye penza amipesaki courage wana ti lelo école na ye wana existaka e fonctionnaka nango na ndenge moko ya bien. Bandeko nangani lelo oyo na memeli bino mama Kalunga mosusu na bangaka mosusu surtout ko beta masolo neti ya batu neti ba mama Kalunga ba mama Anibia Sibiasi ba Belvi Kandi ba Sila Bisalo mosusu to banga tala kaka baza batu moko en tout cas bayebi déjà kokotisa makambo bango peza na barole na bango ezalaka déjà somo baza na popularité moko pas possible mais comme biso toyaka pona kofinga te toyaka pe pona kosambwisa te yango wana bandeko nanga nazwaki penza courage akoya awa pona obeta masolo lelo ya mama na biso mama Kalunga. Bandeko nanga toyebi biso nyonso makambo ya matanga ndenge ezokende toyebi biso nyonso ndenge ebembe ya ndeko na biso ya komedia na biso na kombo ya Jani Fai ndenge ekita kin. Alors ka ndenge ezalaka tango ka ebembe kitaki wana siko ba comédien ebele déjà jour wana bazalaki bazozela ebembe ti ebembe yaki et puis tango comme ebembe ekotaki c'était vers 0h40 minutes ti bakoti sango bandeko nanga ka ndenge boyebi ba mosusu moyen to lobango na YouTube ezate. Alors ko sala keno bandeko na biso mosusu ya ba comédien bakendaki
kotala yango te. Journée bandi eti bapokwa nde ba comédien mosusu na ba comédienne mosusu bakendaki kovanda na matanga. Et kosala ke non, Mama Kalunga pe akendaki na matanga na pokwa wana. Tango akomi na matanga kandenge ezalaka bato baosololaka, bato baobetaka masolo, makambo ezotambola pe bien. Et kosala bandeko na biso ya ba youtubeuse moko ya chaîne moko moyana mentionné kombo chaîne ezate bino moko boyebi la famille na système kaka ya bien. Voilà. Tango baye pa ya Mama Kalunga na ebite na ebite bandeko na ngai bablo mosusu ezalaka somo. Baye ko kende pa ya Mama Kalunga bakomi kotunga Mama Kalunga ba question. Bandeko Mama Kalunga oto yebi ye azalaka ta soki ba invité na plateau. Ata soki eza ke ba journaliste moko boye ba ki kotuna ye ba question. Mama Kalunga azalaka toujours muto mangala. Wana ezalaka déjà nature na ye. Ata soki aza na plateau ba kotuna ye question boye. En tout cas population to peuple ezozela ke non na minute oyo Mama Kalunga ko répondre boye. Mais réponse au Mama Kalunga ko ya kopesa bandeko nanga ebele ya batu bakamwaka na bango kaka. Na yebi te bandeko na biso ba journaliste nini ekotaki bango na mitu. Bakie kaka epa ya Mama Kalunga bakomi kotuna ye. Mama Kalunga apesa bango souvenir ya malamu pona comédienne Jani Fai. Imaginez na matanga batu baotala bango. Mama Kalunga lobi souvenir ya malamu. Mutu soki akufu balowaka makambo malamu. Olingi na loba nini? Imaginez ba mangala Mama Kalunga akomi kokata batukuna. Baye kotuna ye bandeko na ngai. Comme ndeko na biso comédien na biso Jani Fai akufi. Sikoyo projet nini bazana ngo pona bana ya Jani Fai. Boyoka réponse ya Mama Kalunga. Mama Kalunga lobi na minute oyo bogoki ko yebisanga makambo ya bana te. Na minute oyo boyebisanga makambo ya matanga. Tokunda nanu makambo ya bana ekolanda sima. Bogoki jamais ko betelanga makambo ya bana te na ndenge moko ya bien. Epi bandeko langa na mituna wana nyonso. Mama na biso Mama Kalunga était sérieuse. Eza tate kende tomonaka batu mosusu ao répondre au seka. Ye penza azaki sérieuse ya makasi. Ao répondre penza. Yango bandeko na biso ba congolais bakomi ko finga Mama Kalunga. Bakomi koloba mabe pona Mama Kalunga ka pona ba émission wana kana ndenge ya répondraki. Batu bakomi koloba keno ye Mama Kalunga place nyonso alingaka toujours kotia ba mangala na ye. Ata ba place oyo faut à la sérieuse ye azalaka toujours ba mangala azalaka toujours na ndenge na ye. La famille yango batu ebele ka ndenge boyebi na yebisaka bino toujours que non nga nazalaka nanga intermédiaire. Donc ezalaka penza musala nanga ya okende kozwela bino oyo population elobi oyo batu balobi na ye tobeti yango masolo. La famille na ningi na natuna. Je m'excuse. Ebele ya batu toyebi Mama Kalunga. Toyebi Mama Kalunga abanda na lelo te. Selon bino. Moi ba question o mi balena ba réponse na pesi bino. Mama Kalunga salaki mabe pona ko répondre bongo to asalaki bien. Boyebisanga nanu. Mama Kalunga salaki bien. Na ba question o mi bale Nenga répondra kito asala ki mabe. Comme d'habitude, nga pe na okotisa ba moi point de vue nanga bandeko nangai. Nga pe na zalaka na moi ba point de vue nanga na ndenge moko ya malamu. Alors, ba point de vue nanga selon ngai. La famille to loba to beta masolo. Selon ngai, bon, nazana ba côté mibale. Premièrement, na koloba ke Mama Kalunga sali bien. Na ba réponse à bando pesa. Dans quel sens? C'est connu de tout le monde. Quand na lobaka na ba émission nanga mosusu keno na Congo na biso premièrement to pesa ka valeur na ba comédien na biso te to ba star na biso. To pesa ka bango valeur te.
na Congo na biso tomonaka ba comédien na biso ba star na biso neti batu moko boye mitu na bango esalaka bien te batu moko boye batanga te batu moko boye donc na ebite ndenge nini tozwaka penza ba comédien na biso yango ekosala que ebele ya ba comédien ebele ya ba star na biso voire même des interviews balingaka lisusu koleka te. Pourquoi? Parce que surtout biso ba chronima ma chronifati mosu tolekisaka omonaka interview ya mutu akoti na interview na ba intention na ye ya bien na ndenge na ye ya bien mais après ka interview na ye bandeko nanga ezalaka ka somo omonaka bifinga ebandi biloba loba ebandi wana nyonso baza batu kande na lobaka kandenge biso tolingaka te ke mutu aya kofinga yo te mutu aya kochola yo te tolingaka te. C'est de la même façon avec eux mais biso totiaka wana na mutu te soki kaka mutu tel akoti interview mbala moko ezalaki non na interview na ye wana a répondra ki kitoko alobaki na ye bien alobaki aza na problème na mutu te mais biso interview wana tokozwango kaka na ndenge moko ya mabe tokozwango kaka na sens moko ya mabe wana penza eza biso ba congolais nature na biso yango en tout cas côté wana na côté lié na lobiki non parce que ata soki a répondra ki na ye bien makambo lingaki ka ebotama oh mama Kalunga kutu alobaki ye kutu alobaki boy et puis na ba question mosusu ezalaka bien soki oyebi ke na okende matanga na matanga wana ba star na biso bakozala préparer ba question na yo oyo kotuna ezalaka malamu mingi parce que ezala batu mosusu nayebi te soki eza kaka mutu esengo ya komona mama Kalunga ya komona oyo peut-être ba question nyonso préparaki ekimi parce que neti ba question du genre que non ndenge akufi siko bana na ye babiloko abongo ce sont des questions oyo okoti ko poser ata jour obengisi mama Kalunga interview na plateau na yo ba question ya bongo nde bokoti ko poser na matanga ka boya tabino moko et surtout eloko mosu tobosanaka en ce qui concerne bana soit l'état akoti ko s'en charger na bango parce que papa na bango azalaki star munene si c'est pas l'état soit famille na bango quand eto botamaka na ba famille bazana ba papa leki bazana ba mama kulutu donc ba wana nyonso bakoki toutefois ko aider toyebi ke ba comédien pe bakoki ko sunga wana etalika bolingo na bango etalika relation nini bazalaki nango na papa na bango yango esalaka ke ba comédien mosusu bakoya pe ba intervenir na mwa makambo mosusu donc ezalaka mwa bongo et puis soki oye kotuna ta bino moko na matanga kino mémoire ya malamu oyo za nango envers ndeko na biso babiloko ya bongo ata bino moko sikoyo soki bato wana mibale babando yokana te kana matanga wana lobaki no nga na ye kutu bando simba te somo yango penza kote wana na kote li mama Kalunga mais kote mosusu pe elo na osenga na mama Kalunga eza que mama Kalunga oza star kandenge ezalaka oza star mosusu ba question mosusu kozalaka toujours mangala te s'il te plaît toyebi ke yo déjà na ba rôle na yo ozalaka na yo mutu mangala mutu nyonso ayebi ke mama Kalunga quel que soit ba rôle oya jouaka azalaka na ka mutu mangala sikoyo na ba situation mosusu to ba circonstance mosusu ekozala malamu mingi zala moi bien moi mangala wana kataka yango nanu ti yango mupanzi o répondre kaka na mwa question batuni yo eloko oyo fo oyeba mama Kalunga bato bakofinga yo mosusu na ba réseaux sociaux oyo bato bafinga kabino na makambo oyo boyebi te na mutu azofinga yo nanu bokutana na yete me ofinga yo ezala bato mosusu oyo bandimelaka mais nakoti koloba sur 100% ya bato oyo bandimelaka peut-être 20% d'endimelaka 80% ya bato bandimelaka te ezalaka mwa bongo yango mwa mangala na yo wana mama Kalunga mosusu tia yango nanu mupanzi toyebi ke ozo bate la réputation na yo mais comme tu le sais oza star kozala pe mutu mangala te kozala bien te et ozala penza bien te mosusu zala kande to mona kata ba mama top mosusu ba bengisaka ye ba interview
vous allez voir même sa façon de répondre. Ce qui au boy na yo, peut-être qu'il ba plateau ya batu, qu'il ba interview ya batu, et aux alamalamu mingi au boy na yo. Lobika ana participer te to. Quand ne bozaki na matanga ba cameraman bazoya epana yo, oyebisi bango ouvertement que non. En tout cas, ngabo tunanga ke soit à mon côté, na ye nanga na matanga, point barre. Et puis c'est fini. Je suis sûre et certaine que batu bakoya pembeni na yo te pona kotungisa yo na ba question. Ezalaka moi bongo, la famille. Donc, côté mosusu, mama Kalunga sali bien, côté mosusu, asali pe mabe, toza batu, kandenge tolobaka. Ba émission na biso to ya ko sala ba analyse na biso to ya ko sala eza analyse te ke non na kotaka esika moko soki na moni mabe na ba côté nyonso mibale en tout cas na koloba soki pe na moni ke non mabe eza na côté moko na koya pe na lobi ke mabe eza na côté moko wana ezalaka mission nanga wana ezalaka penza musala nanga na ndenge moko ya bien. Grand merci na balandi nyonso Étoile Nines TV. Grand merci na bino nyonso bozwaka penza na bino pona kolandaka biso de partout. Na ebike boza na bino ebele o bolandaka Étoile Nines TV. Na eko pesa bino ba merci mingi pona musala munene o bosalaka ya ba partage. En tout cas, chaque fois que ba pesa biso ba statistique kandenge zalaka ya YouTube, la famille na monaka penza ba partage na bino ezalaka nango ebele. Que Dieu vous bénisse surtout abondamment. Ba matondo mingi na yemoko sponsor na biso officiel, sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na Étoile Nines TV. Na yeko pesa bambote ba matondo plutôt na yemoko Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balindi. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exacte. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.